fallait jouer sous son à sali qui est banana monte. Voilà ça bon ça tout est banana monte. Ça c'est ngabino. Biso da to sala ngo déjà dans le monde. A beta yon pa yo kango. Ayoka kiango c'est pressé na beti yango. On dit aux a quand temps aux ba. Non, na quand na à l'aise. Er mo na ba ka ba za faire reconnaissance. Solo la vérité. Ba yiba ko. Bana. Oh, yo kango te. Non ba ka? Naloba biso yo, bakolo mono babisiro, makolo banzembo biso yo. Saranginda nelokoyo, azaba mengo nelokoyo, mama esila ben nelokoyo. Naloba biso yo, bakolo mono biso yo, bakolo banzembo biso yo, bakolo biloko biso yo. Yo, bona mabele yo, baby yo, mabele la talangino yo, bizaba memo nela yo. Solo la vérité. Ya biso, bizarre ya mokuse, pesa ye mobali ya mokuso, abetango yoka. Ah, là tu parles des quartiers latins de son excellence Kofi Olomide. OK. Bango ba ko ba ya Kofi to kuta na nae, na vie na ndako na mon feri. Solo la vérité. Fallait ça la reconnaissance vers binoté. Bon, reconnaissance dans le sens il y a ko récompenser biso. Bonjour. Rien. To sola ginaye. Masolo zebele. Solo la vérité. Mamba sona biso vraiment atika otuna mututi. Atika otuna mututi afeta on ka vous. Batuna nani pour le son. Pour le son ya benga ta mo cher ndeni. Na ko se loko, il faut vous autoriser c'est pas mo loko. Voilà. Na ko se loko. Sur le monde qui a benga biso ko aza pire biso. To autoriser yo. To autoriser te usala ngo soki na kiyanki, soki na nini pour yeba nini la biso. To éviter biso no continuer ga. Mais vous êtes choqué hein. Mais on dirait ba minimiser. Oui, tu seras choqué parce que au moins qu'on soit en nzembo ya facilité. Ouais. Au moins to kutu za studio. Effet d'esprit. Donc on va studio. Au bout de la immédiat ba ni programmation. La facilité. Pour poser de ba ko sa nzembo tinzembo sili. Ba tu ba okiango ba ko beta. Ça autorisation ba ko beta. Moi les gens qui yanki auto zani. Pour donner le côté, donner le côté, faut mon abisso. Ah, voilà, ngote. Solo la vérité. Qui vous avez un projet un artiste MC qui est Fally Ipupa. Vous mettez déjà son en studio. Bino par na bino réalisateur vous savez les clips ou ça les clips. A vous t'inquiète pas na. Ya pas fa. Yem katinda bino. Ça fait combien de temps bandas pour ça la clip? Pas 5 ans. Pas 5 ans. Ah? 5 ans. Madame bino ça la clip. Avant de ça c'est dans le dessin. Bon biso ka to force na biso te. Ba ko eloko ba wela ka te hein. Biso se mo ko eloko wela na hote. Solo la vérité. Et ça vous avez besoin aujourd'hui de récupérer son abino na clip pour ça pour bino moko bim ça vous avez maboko Fally Ipupa. Là vous êtes prêts? Non. Vous allez en sous besoin de c'est les cas. C'est les cas, j'ai les cas. donc fitting na Fally Ipupa bino boutique yango. Boutique. Vous avez besoin ça fitting na été? Yende asenga biso. Mais nzembo wana toko Fally Ipupa senga bino fitting bino boko senga. Yeso ki alobi Solo la vérité. Et que mon azal ngo vraiment. Tu as le temps. Si le vraiment ça la m'a bien dit. Quand tu fêter 14e anniversaire ma belle na village Temba. 13 ans plus tôt. Merci Gianni. 13 ans à belle na village c'était le bibliothèque le 15 novembre. Bibliothèque. On a fait cette invitation partout. La invitation qui est née partout. On a pas même partout invitation qui est née. Il pas Fally qui est né. Il pas fait qui est né. Faire un babino déjà. Non. Oui, la invitation, tout va invitation. Si on attend, mais c'est mon Solo la vérité. si le moment a choqué vraiment. OK. Donc là on bête avant dire dans sorte de vraiment attention à rien. Oh, oui. Combien beau? Combien beau? Solo la vérité. Dans la caméra de Bichon de l'eau, prenez-le quoi, à ça le là, non seulement moi na bino ko sa fierté na bino o là donc tu bato mon na ça tu kama belisi ya bino ba kumu ba mongo comme on dit ya mabele lisi ya biso te fierté ya mabele lisi faut le ba bien fierté voilà ya mabele lisi yende ko muta sanisa ya biso voilà Solo la vérité. Izotelele mabele lisi yeah izotelele monime kwatele
Onime kwatale ekiwasa kalika molikino Onime kwatale ekiwasa kalika molikino No tema Boyene Ya kenena Boyene Osonyo lelika nyopari Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouddha Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamon, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Bana witi lo Dieu Seigneur koba sango potolo bana visa oye potolo bana tete oye potolo bana face oye masi bomona ka bango na ba produit minene ba pakolaka bakoma koteka na ba poste oye mobali ya bala se moibi oye ba bokile bomona ka bango na ba pantalon minene meibi akala banzembo na ngase ko iba oye mabina na ngase ko iba oye yetikali moke se ibanye yo na mobima moto po atakisa na fala no ye bakini boyaka to sepela la boyaka to okiro babele lise ya gomba na bere yo Jose kopo yo moi Jose kopo Oyaka kobina obono maye Mabina baba ngo ebono maye Baba mayelo Wewe ngo o manongo O mabina baba ngo ebono maye Ame ngo tokia Bayo manyama etuna Ame ngo tokia Bayo manyama ibata Ame ngo tokia Bayo manyama Mama yo Bonyoma Mama yo Bonyoma Mama yo Bonyoma Mama yo Oyaka debina Bonyoma Asi amokuse Efe mobali amokuse Baba naliba Basa makambo ya mikuse Bonyoma Mama yo Bonyoma debina Bonyoma Mama yo Bonyoma Oyaka debina Bonyoma Asi amaneti Efe mobali amaneti Baba naliba Basa makambo ya maneti Bonyoma Mama yo Bonyoma Mama yo Oyaka debina Bonyoma Oirikumo yo Sangoma kilango yo Bonyoma Oirikumo yo Sangoma kilango yo Bonyoma Mobali ya katakata o Mobali ya katakata o Baba naliba Basa makambo ya katakata Bonyoma. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent partout au monde. Bonjour à vous, bonsoir. C'est toujours Dieu merci Mbadinga. Comme je l'ai dit, Atolté nous oblige d'être là. C'est à quelque chose à dire, vous voyez,
Solo La Vérité Studio et votre émission 100% Star qui se présente par votre frère, je l'ai dit toujours, Dieu merci Mbadinga, il est là pour vous. Et nous remercions notre boss, lui c'est Miguenyema, et grâce à lui que vous voyez notre équipe, il est au Touza pour nous ensemble. Merci, si vous voyez cette image, vous dites merci à lui. À Montréal, lui c'est Viron Zambi, Jitakis, Kumu Africa, merci d'être avec nous. À Kumase Photos, Solo La Vérité, en tout cas, merci à vous, merci à mon ami Guilain depuis Régie Finale à Paris. Et je tiens à dire merci à vous et aussi des partenaires au Lilo, comprendre qu'il faut vous soutenir. Dieu merci Mbadinga, merci na restaurant chez Mama Loboko na Paris wana, chez Mama Loboko. En tout cas, merci pour d'être avec Dieu merci Mbadinga, à Mama Solange Moukiadi depuis Paris, Oazota Labisso. Merci à Serge Makila, les dragons de la monnaie, Serge Makila, les dragons de la monnaie, Moto Lilo, Azo aider Azo Sunga, Babita ya Komina Kalamu. Pourquoi pas, il y a République démocratique du Congo, au place de Mingi, basé na capitale, na ville à Kinshasa, Serge Makila, les dragons de la monnaie. Merci d'être avec nous. À Falon, Shirley et Longa. Attendez, nous oblige et nous avons eu des appels partout au monde. Dieu merci Mbadinga, artiste ne meurt jamais. Dieu merci Mbadinga. Tozaki ba fanatique naie, Tozana ba toujours ba fanatique naie, mais nous avons besoin d'éclaircir beaucoup de gens au lelo peut-être va comprendre ndenge ya zate est vrai groupe naie ezalaka kaka na bato yo bamona ka bango lisusu te wana nani artiste musicien, chanteur, danseur congolais, parolier, visionnaire du groupe Mabele Elissi 4x4 il resterait toujours parce qu'on dit toujours, on se le dit, ce qui est vrai, artiste ne meurt jamais. Aujourd'hui, on est honoré de recevoir poulet naïe, bateau lelo, zalaka pour travailler naïe. Il y a des gens, tout ça à plus de 40 ans, et je peux dire aujourd'hui 45 ans de carrière, il y a des gens qui sont là, plus de 20 ans, 25 ans, banda, Mabele ça coûte fatika, sauf Zambi, ça fait moins 14 ans. Au Bandatika Biso et aujourd'hui tous à la carte studio pour nous présenter bino groupe Mabele Lissi na bino bo se poser ba question mais to remercier ba partenaire au Batika Biso te tous à la merci na Junior Booto merci à toi depuis Paris Azota la Biso Junior Booto espoir de la République grâce à lui que vous voyez Dieu merci Mbadinga il est là je dirais il est là si nous serons même langage avec Montréal je disais Viron Zambi Jitakis Kouma Africa envoie président du groupe Mabele Lissi dans cette émission 100% Star Naba Poulet Naïe où le ça la continuité à carrière artistique et à groupe Mabele Lissi à qui nous avons dit bonjour président. Bonjour. Junior Booto, les garçons capables. Il faut ça pour vous. Junior Booto, espoir de la République. Les garçons capables. Voilà. Il faut ça pour ceux qui Yonde Maram. Donc c'est ça. Merci et nga toujours reconnaît ça grâce à lui que Dieu merci Mbadinga il est là parce que na Luka Kibino na Zubinote et mon ami Isaac MPKL a pesa nga numéro abi poso ngozwa bango bengaka ka mutoyo aux bango la facilité et aujourd'hui je suis là merci je suis vraiment reconnaissant d'être avec toi Junior Booto espoir de la République je disais à toi tu nous oblige introduction déjà émission na yoki okola comme je disais na début artiste ne meurt jamais n'aura le roi nazana Mabele Lissi premièrement na bateau bakuta nomba liboso za na Solo La Vérité Studio chez Miguenyema papa Ngelingeli partout au monde ba otala na émission 100% Star ezamba liboso le kana bateau ba otala kombo nani et ozanani bon ngai si o Denis Yoka le roi déjà boire Denis Yoka mokole wa oya raté voilà si le président na Mabele Lissi na l'équipe na ngaba alia équipe alia Chani Mukoko azana bu Chani Mukoko wana Mutumba moko 9 salon. Wana na yombo misapezela pela moto kuzanga yombo za kwa. Synthé orchestre awa. Oba beta kana ba kopera ne. Na sika na Tony Makambo. Kunde ba ba na fulu, ba boy moto balingi ebendi. Peto ba serait Pape Nzulukable. Yenzu Lukable wana. Moi à 15 ans. Il resterait toujours. Moi à 15 ans. Tony Makambo za voilà. Kunde ba ba na fulu za équipe yango donc musu ba zate mais équipement de base yango botozali ba besoin dans l'émission. Voilà, Lelo Ojoa relève il y a un groupe Mabele Lissi. Je voudrais aussi il y a des gens qui suivent. Ça fait combien de temps au travail dans Mabele Lissi? Au côté na neni. Na côté na
80. En 1980. 1980. C'est les Wotaki Mbandaka. Mm. Vous avez 8-8. Ok. Il y a un sas de 7 partout. Baga 8-8. Tant que vous Mbandaka, tant que vous Kishasa. Ok. En 69. Premier Quinois. Nego Tegri na groupe 80. En 1980. L'autre en 2020, ça fait 26 ans et 46 ans au Azokedi. Nego Tegri na 4 classe na 80. 84 de bani maman camp. Là si on dit ba image à 80 na studio moment ngeli. 1984 et 94 et 1984 Viron Zamba ola sabiso na studio maman ngebi na région vous voyez Viron Zamba Jetakis et l'homme yango yango olati ote yango beta armunga na zulu armunga na zulu voilà donc on c'est on na bani sur ma camp après tout voulez ba massa ba go région de biso ti no mo tout monsieur passé ba 2 mois déjà tout na ngama cadre de chaîne na ba wazana ngama na cadre mo na yamba batu nyonso parce que na ba mutu yamba c'est pas si facile hein na musala na mbondo blague te ba ba na nga baso amoni face ba do mboka na nga tango depuis 84 tarati 2026 mbiaka na makama mbonda ko sa jeté donc toza on a ensemble dans l'équipe na nga donc minga ko lobela te ko voilà. Nous la vérité, j'ai des appels partout au monde. Dieu merci Mbadinga, nous avons besoin. Il y a un groupe Mabele ici, Bakenda Wapi. N'habitez ceux qui ba bokecho premier babima vambino, je ne sais pas. Et batunabi soit Kitambo, je prends Doudou Kibinda, auto bi mo pe bazana rythme mais on a bino n'habitez ceux bino na bango na babima boso. Nous pour na on a ina le bazar, boza batali boso bo même rythme wana na musique congolaise. Qui y a ba province à part Bayuda du Congo, je ne sais pas si non mbonda nde biso mtu ina kata mbonda to ko sentiment groupe Mabele ici tout ça c'est mbonda tant on a 80 parce que histoire exemple la histoire de histoire na ba arriver ba mimi mongo na ba arriver ba René Lokwa na ba to beta histoire William Songo ebele donc tant exemple la il faut tout sola non je dirais batota la biso boza bato ali boso le bokota mbonda na musique congolaise que tout le barande to ba province bino na bayida du Congo bana ba mal boso bon on veut dire tant on m'a belé ça chassa en 1984 OK ils avaient na deux orchestres ils avaient qui Balodéon OK Balodéon ba fait na ngai batterie ya Zaiko na fait na ngai Manzeku na mbonda Balodéon ils avaient na bayombe mamé kitweni OK ils avaient orchestre il y a deux orchestres wana on a sur les guitares bazo bima mais j'avais vraiment bazali na ngote tant sur ma belisa est-ce que na bilo est-ce que comme na bandi harmonica to tia synthé to tia drum to ko beta boso sec sambuna bona c'est pas tout ya sec mbuna kana lokole en tout cas bo bazanzela le kate to ta banze mo to valoriser ngo to tia synthé to tia guitare basse to tia mbunda zaki déjà na lokole to mo le to ifole le mbondi comme na ki pas tout ba komaka mabelis non mabelis c'est ça moko pour des grands équipe nationale mbona mikolo o biso de to ali na kata minute mona mkolo o bino bozali lelo toza awa mais avant to présenter bato et loko to okuta mino bosa na studio mais non to beta no tikala boba nzembo obo banda nango ni bandeli awa tita moza soni bona na album ya album Ndoki Chanti oyo po intervenant na kati intervenant makasi na beta mbona na yema na beta lokole to travail makasi place banze monoso to travail avec Aimé c'était aller avec Tony aller avec Jani to travail makasi vraiment beaucoup temps musalo vraiment to za ngo sérieux mamboka la biso banze Ndoki Chanti na album to saki tango via za banze vous ebele to za ngo nzemo kwa visa ba bazala visa bomengo bazala tout ça jamais biso beta bloka bato OK biso to aller dans la studio na mito ba ozande ba yoka pa wana beta oh eza visa pe bato bayibango bana oh yoka ngote non va makombo na biso yo yoka ngote ba 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 yebi naloba biso yo makolombo na biso yo bakoloba nzembo biso yo bolingo ya motema yoka ngote ayibango ya biso visa ya mokuse pesa ye mobali ya mokuso babeta ngo yoka là tu parles des quartiers latins de son excellence Koffi Olomide oh même bazomo mengo neloko naloba biso yo bakolombo na biso Vous savez pas trop d'hôtel nango? Tout ça doit être des. Vous lucas bien, lucas bino te tang abete lo na bino. To lucas ne.
bango bakoma kamini bakoma osala biso minene bayebeteke biso nde bakolo na mito eza mbonda bato kosala bino na mito eza mbonda donc bodéclare son na bino Koffi Olomide abeta bango koba ya Koffi tokutanaka na ye tozalaka na vie na ndako na Montfleury tokutani na vie tokuna epane tokutani vie mama nabosa eloko wana te apesaka mo eloko ya moke afutaka yo afutaka vie aza vie nga na vie aza wana nga na oloba nini apesaka vie mo eloko ya moke wana Koffi Olomide apesaka vie eloko mwa ya moke wana mana yebi yango totisie tutanima tobani mpe to ensemble apesi vie eloko ya bien mwa costume mwa chaussure mwa enveloppe mpe ya bien wana vraiment wana nakobosana yango te yo tambola na vie mingi lelo à part Koffi Olomide eza na ministère congolais oyo bazwa son na bino boyoki ebeta dehors na bino aza mpe bazali ndeti nani bangabanga mabe o bilobaloba mabe o yobwakolo e okomi na suka e bonwanie wana na wazekwa Félix Wazeko mkuu wa bongo kitika pe hivi aluka bino pete aluka biso te mais napesa mbote à part ye fali pupa naloba biso yo bakolo mbona o biso yo visa bomengo amboli wae wo mongola ngaki avec Sente aimé Sente ok visa bomengo amboli wae wo mongola ngaki visa kwa kamatele wae yo moko lukaki so on a miko aimé Sente abeta Sente voilà ya biloko na biso nga alingi tozala calme na bino boza bato bason na bino baœuvre d'esprit na bino epanzana na partout dans le monde Fally Ipupa ya susu ahonore bino atanke aza ya mboka na bino akobisa ngo na niveau on peut dire aujourd'hui international pour ya bino mpo ndie na minimiser te mo ndie ezali na niveau no ya kati ya biso mais Fally azwi susu wana asali ke yebana na monde kosala toyebana na monde asenga bino biso da tosala yango deja yebani dans le monde abetaki yango mpo ayoka yango ayokaki yango esepelisi eni abeti yango ondie oza na kanda ntango ozoloba non na kanda te naza lese naosepela bato baotala biso mesalanga bien na kanda te ere mongo na kobakaka bazalaka pe reconnaissant neti nzembo apesaka na si bao eza bilo biso non biko ebele Fally azala reconnaissant vers bino te bon reconnaissant dans le sens ya korekopase biso bozwa te rien tosolaki na ye masolo eza ebele Fally aza ndeko na biso bokela loko nde fapeka toapesa yango topesa ya ye ndeko na biso tokutanaki dernièrement tosolaki na ye tokina na répétition na ye avec Aimé Sente tosolaki na ye mais ere moko Fally tobetani album tosaki za nzembo na tokoma mpe wana tokoma wana mais makambo son na bino nani makambo son na biso vraiment atika otuna motu te abetango kaka nani mokolo son abenga ta moshe ndeni nakosala eloko po il faut vous autorisation pa mokolo eloko te nakosala eloko soki omoni ke abengi biso aza pire biso tokoautorize yo toautorize te osala yango soki na kiyanke soki na nini po oyeba nini koleka biso toyebi te biso tocontinue kaka ondie boza choqué ondie bamedibiza mi tozalaka choqué parce que omoi kosala nzembo ya facile te omoi nde tokokuti biso na studio nde tokokuti na studio apo okuti aime deya bani programmation eza facile te ti kosala nzembo kokoma ye wana yeme yo moye wana kosala nzembo eza facile kokopose nzembo eza œuvre d'esika lolo kokopose nzembo kosali nzembo ti nzembo esili bato bayoki yango bakobeta yango sa autorisation bakobeta yango wana ezaki yanke oyo to ezani mpo mutona eloko te mutona eloko te fo mona ya biso wana yango te nga na olinga avant tokóma lelo oti oloba wa ebongaki kobeta featuring na artiste musicien qui est notre fierté de la musique congolaise Fally Ipupa le 2 mai na le 3 double stade de France bamélomane na la bonne musique deuxième déjà beaucoup continuer somba babillé en tout cas Fally Ipupa kozala na bapoulet na ye na bainvité na ye oyo lelo bahonorer musique congolaise à niveau international na stade wana lelo to obi bozalaki na projet ya kobeta featuring évolution nango namoni bino na studio tosalaki déjà studio esili tosali mpe clip etikaki sikoyo ye asala clip album ebima biso tosali deja clip atini ya baréalisateur na ye tosali clip tosali baclip nyonso esiliaki etikaki sikoyo ye asala clip mpo basala finissage basangisa album wana ebima ekomi wana ngonga moko boye mais attente ekomi toyebi te baya kodiabolize ye diaboliser album ekeka boye na persi album ekeka boye ye moto adiabolize te album ekeka boye
bakutana René bon nayebi te nde basema Zela. continuer Zela. Lobi boza na TV. nayebi ko Lobi ba mbolo ba te belé. nazoloba na conseil maman oloba nayebi no Je sais que tu es conscient. Ouais. Moi aussi, j'interprète ce que tu viens de le dire. Que vous avez un projet, un artiste MC qui est fallu pour pas. Vous mettez déjà son en studio. Bino pas na bino réalisateur vous savez les clips ou à ça les nos clips. A vous t'es pas na. yaye pas fali Yem katinda bino. Ça fait combien de temps banda pour ça la clip? bon Pas 5 ans. ba 5 ans Ah? 5 ans. 5 ans Banda bino ça la clip. avant de ça c'est dans Avant le de ça, début c'est début. tout ça déjà clip déjà Il est pas tout ça là lié déjà. il est pas ça qui déjà Ah bon. mais tu comprends de tout le gars maman go Il c'est début. de abimisi de cette tina René tu ka ah maman les abou bon biso ka to force na biso te ba ko eloko ba wela ka te hein biso se mko eloko wela na ote to ba yela biso box na biso So et ça n'inga passe. Son ici là ça fait moins 5 ans. Son et bimaraté. Bino bo beta na studio. Ici là ba dédicace ici là. nyonso Nyonso ici là bo sala pe clip. Ça fait moins 5 ans. Dis-nous, auto tanga olilo l'homme du moment, un contre tous. René Lokwa, Soso Pembe, Kachuga, depuis Paris, on a fait son beauté. Voilà mon leader américain qui s'injora. On a fait son beauté. René Lokwa, Soso Pembe, est-ce que vous travaillez dans les pays à vous m'avez dit? tu travailles na pour ma béris tu travailles na tu fais album ya donc correction Ok. tu fais un album à correction à un moment donné à Longwe Voilà, tant on vient en vie ou via en vie Ok. tout ça album rien de bon ni ya be tout ça album tu fixer date tu compte lundi mardi tu na studio tu peux dire tu peux ta concert à dimanche quand tu peux ta chaque dimanche tu peux ta concert à dimanche mais comme Na Willery. na Willery donc quand tu tout ça ba temps tu dois ne pas tenir à tana mataka Voilà. so a matia kiti ngana mati ya matia kiti René mati akiti ngana mati na kiti vient belé ya mati akiti biso tout ce que c'est ce que j'ai dans ça Ok. tout à René Azate après le concert on a Voilà. après le concert Azate ok bingo mabimaka maman abimi libela akende maman libela tatia obenga ete Tilelo. mari tokota studio bambu nyama netuzo ka kombo bambu nyama nda ya koya kana bandali ka pesa vana studio bambu nyama Oh, moi c'est ça ma ah. oui bambu nyama ye bambu mwana ye maman kwa apalolit il y a place ya papa longola vocal na ye lima avant tous les cas de bambu nyama ye ko ba ici meliko ko yalela bosego nzema yonelo me ko yalela bosegi kale yonelo me ko yalela watu mbaki jini on décane mais ça pas place na on peut en botte de to yimango to que 3 personnes la ligue que 3 personnes ngai bambu nyama abele lisi fait na zalaki na bachani ba yeme tout ba zalaki wana OK bu tanga ke kuna ne place bakindaki maman na ngoisa ki ma perturbation ngire tout Robert Kai Wana na. yeka René Azonga ki susu. azongi lisusu Wana na nini? dans année 2007 Ça va 2007, on revient. 2010. aye kozonga toyambi ndenge kosala album tosalaki tosala nini itokia Dernier album il y a Mabile Lis. ndenge tosala itokia entre temps topapa ena ekabo ya bitumba tema tosali deja itokia ekabo ya bitumba deja tosala ekabo ya bitumba ntango ekabo ya bitumba nango ike te elingi ya bivio mo ekabo ya bitumba banzembo eza ebele tobetanga itokia tota banzembo yangi na ekabo ya bitumba tozwi yango tozwi ndambo totia yango na itokia même générique ya itokia yene itokia yangi na ekabo ya bitumba Oh, bobendaki yango. tobendi yango totie ndamu tozwi ndamu tobombi tobeti yango OK. na mama ndenge oza baba ale bani mama place bani makele ezanga te mama kele bandi baiti yekoleka pa nzambe ndenge asundaka bana na ye eyoleka nde tokosi asiki kabola bitumba
toyokozokisa kwa vraiment na oyo totiaki kuna na bavoix vie ezalaki soki olandi album ekabo ebima bavoix ezali même toya bavoix vie misusu towana yango eza na studio eza na machine ekobima mpe l'album ezali ekobima bavoix vie misusu eyali toyokozwa yango toteki yango na kasi yaka kabo bitu mpe kabo bitu mbandi René sikoyo nde René aye kokende wana na mabelelisi na aprofite donc alongwa avant mabelelisi akufa alongwaka ntango mabelelisi akufa alongwe deux fois deux fois lelo bason oyo René ayemba na studio yo oza président po René aza parmi babon chanteur ya orchestre na bino et parmi babon chanteur mpe lelo oyo asala honneur ya musique congolaise na nde tolobaka ya baprovince ya biso ya république bason nini René ayemba oyo président lelo ndenge azalaka te bointerprétaka na concert ezalaka mpe na groupe mabelelis ayemba biso tointerprétaka ye nalobi aza na banzembo ayemba na studio oyo lelo na baconcert boyembaka eza aza banzembo ezo koyemba yango mpo bamona koma niveau na yo kolongola motu nyonso même lelo parce que c'est lui le guide maintenant ça fait moins 14 ans banda mabelelis atika biso yo moto oza guide na baconcert okolongola biso baparti ya René Loko asoso pembe banzembo ezali banzembo ebele baparti oyo ayemba ata 2-3 oniata yango bato bakomprendre tu minimises regarde ce que tu fais te mais nazo ma vérité non minimiser te banzembo ebele ayemba ebele ekoya moko interprétant bato batela biso obanga kuna mpo okoka te bavoka na ye te eza makasi mingi bende bavoka ni makasi oyo aye ayemba banzembo ezali match nous sommes mabelisi un point alifaki akakasa kombe bon kimongo wana eza mwa ya mwa likolo makasi bon ngai etaki kinois nayembaka mingi non papa tosola biengo mingi mpe kinois ezali moto abotama na ishasa toya bakongole biso nyonso mais nasepelaka asala honneur ya mabelelisi ata matini ezaka honneur ya boya aza kinois te non kinois ali yo oza kinois te nga abotami na hôpital ya kitambo oza kinois te totobenga bauta aye abotama na kishasa te betoni batomona mboka yango wana mabelesa oyemba bauta mpe bauta nde basimba mokili. Voilà, il y a beaucoup de gens qui nous suivent partout au monde. Merci à vous, à Dinamo Kabemba, la belle femme, elle c'est la Lion depuis Paris. Merci à toi d'être avec nous et je tiens à dire merci Arlette Magema, espoir de la République depuis Paris, à la Bisso. Je dois revenir, président. Nous avons la place au Batebele, Véronza Marsalanga Sinkuna, Tolobaki Marambuya. Il y a 100 oboyemba, ça fait 5 ans à Fali Poupa. Et c'est l'élo oyo, ça la démarche ya Roluka Koyebe pas Fali Poupa. Pourquoi son abino bimate et ekenda wapi? Pour dire c'est comme si c'est bozana son wana ou c'est pas Fali Poupa. Son na dozana mo. Dozana son. Clip c'est pas l'abino? Clip kenda va écouter réalisateur na yi. Clip ça ko ni pas na yi. Mais biso dozana son. Parce que ils ont archive. Ils ont archive na biso. Son ezali. Son dans la studio na machine. Son ezali. Ndi to yimba son yali. Selon qu'on a sepeli ou kabola obi mingi obeta mingi sente olo mingi muta sente. C'est comme si c'est lui à part yo à la poste ni. Directeur artistique yene makambo. Donc makambo mingi fait yene makambo. Parce que to bazobeta kuna ngambo ba ko maete. Voilà. Donc yom te obeta sente kuna kabasele ko na mai papa no ye. Ayebi. Kabasele pas le kawa. Aleka akula aleka mais azara aleka basis azara beta base. Oh, kabasele pas beta base. Ngam na intégrer à ta orchestre. OK. Président Olingana mais non, mingi pas directeur artistique muto tellement ba son atala mambo wana nyonso. Bonjour. Bonjour journaliste. Partout au monde du Baotala yo zana solo la vérité studio ezamba liboso to zana yo kombo na wekenda mais batu mi ba mone longo lelo et ba luka ba découvrir vraiment ba éclaircissement belé à rapport à carrière artistique na bino. Premièrement, na bato ba mono ba liboso ozanani kombo no bien directeur artistique déjà et ça fait combien de temps tu as le temps de répondre? Ça fait combien de temps ça na pour Mabelelis? OK, merci pour la parole. Ça fait 26 ans. 26 ans. 26 ans, dans le groupe Mabelelis, Nazali, pour jouer clavier comme directeur artistique. Makambo Talisson, c'est moi. Oui, mais tu es belé. Belé.
ebele baza ebele Ok. ebele bamusu batiki biso bamusu bazali donc baza ebele Je dirais lelo makambo to ba mama son directeur tisim taye bara manjo po ye lobi pa ko ya pe studio te po azape na poste te oyo peut-être intervenir mais yo obligé science non se fozala. Dis-nous un peu, cher président Oto Lobawa, ça fait moins 5 ans bana bosala featuring na Fally Ipupa. Ti lelo soane bima. Est-ce que vous pensez vrai verso? Est-ce produit? Ya oui ba peut-être attaque président yo bombeli. Est-ce produit wana? Et si là na studio et ça la mandengeni ti lelo ebima. Est-ce que ça la démarche attaque deux ya directeur artistique pour savoir aussi pourquoi son ebimité? OK. Premièrement aussi ça le rognon surtout. Parfois non surtout Fally pe atia ba dédicace ezali comme na moment moko boye complication eyaki to comprendre qu'on te tamo repesami to se ba démarche mais etire ko simba te ti to kendeki pa réalisateur ya Fally na 24 comment est nani parce que vous avez ensemble vous savez combo na e mais koya to kende pa na e abi ba donner ba ki ko zwango na ba musicien na biso ba musicien na bino ya groupe oh yo directeur artistique okenda ke nga mutu na yo pa kenda te ngai mutu na kendeki na président to kendeki kotika ba donner faut ce ko to récupérer yango to komi kuna o ba donner na bino ba zwango to ebate entre parenthèses nani azo ba donner pour mutu akokoma kuna apart ngai na président. Ok. Mutu muso aza te tomona yango ma flou tolandela tomoi ki komi mwa makambo moko boye nde totikali na biso yango mpe quoi. N'importe quoi na ti bosala featuring wana est et aussi des gens batika bino lo bosa ba carrière solo bazaki na bino na groupe bon le pe ba leader ba msupe ba osa ba le mais ba travail baza donc to say featuring na Fally wana René azate kaka ye mutu azalaki te. Ok. Lelo okotala caméra na biso Fally Ipupa otala yo eza œuvre d'esprit oyo improviser na studio. Qu'est-ce que tu peux dire comme message na artiste ya mboka wa zande rono ya province yo poza mungala? Oui, 100%. Ok. Qu'est-ce que tu peux dire à Fally Ipupa? Bon, nga na ko senga kaka sina reconnaissance ndenge ba sololaka na famille etikali ko se réaliser te. Eza Fally asali Pierre Tombal osepela nango mais ba projet oyo ezalaki en cours mpona nzembo wana continuité nango ezalaki limité sukaki na nzela doatikali kocontinue yango te eyoko tozali vala na regret yango wana nde totika na biso ke ye moko arespecte maloba na ye ndenge alobaka po bazalaka ye bababaso bazalaka donc mwa banotable bazalaki ebele ntango masolo yango ezosalema mpe Fally ayaka na esika na siège tobetaka asalaki mwe mpe mwa kapela donc elekaka bien mais après wana nde son wana nde vraiment baboyaki yango vraiment ebima bon pourquoi toyebi te so makambo nini yango eleka na se bon. Est-ce que vous avez besoin président question mingi na olinga bino mbale peut-être vous répondre so bolingi. Est-ce que vous avez besoin aujourd'hui de récupérer son abino na clip au bosala po bino mo bimisa o eza maboka Fally Ipupa? Là vous êtes prêts? Non. Vous allez avoir un sous-besoin. C'est le cas. Donc, fitting na Fally Ipupa bino boutique yango. Boutique. Vous avez besoin ça fitting na été? Yende asenga biso. Mais nzembo wana toko Fally Ipupa senga bino fitting bino mo senga. Yesoki alobi groupe mabele lisi naza na posa tosala eloko moko na sensi wana. OK. Groupe mabele lisi naza besoin tosala eloko moko o tosalaka esala boye mais tosala eloko moko boye toza maboko polele. Donc na sensi wana oyo tozolobela c'est ça.
Donc bino boko kete bo senga e bo sa featuring. Bo ke soute. Ye moko kaka. Donc yende face à démarche on a binoté. Si vous avez bien compris. Pour makambo ya mabe kota na se. Il y a des choses au bolo baté na TV. OK, to bolo ba yango te kota na se bon. Ye ceux qui a monique go mabe sina eloko na to salaka. Na za posaka to. Azal numéro na. Mutaza numéro na ngezali directeur artistique na ye. Na Gino Liake. Gino Liake Deya na directeur Diba Diata. OK, merci. Président. Avant d'en le pas directeur artistique, mais je dois revenir chez toi. Autour de l'eau, moi, attends, je besoin de c'est obi. Bino bo ça la démarche ou à la terre que vous fallait pour pas. Mais pourquoi yoko bandata qui est présent au bengi présent fallait pour pas pour y que non présent talara biso niveau to ana onso yo sa biso fitting au full la biso et ça la pourquoi ça démarche niveau to ana ngoto ya niveau au c'est que biso la full la biso la siki de biso de ma base la full la biso bon yo fallait pour pas au fulloter nga na full ma déjà pas full nga sur deux fois la base la full la biso va na ndio ma fois kinanga abara renaissance pembe Tony Makambo Aimé Sente Shiro Deli Yoka na full ma déjà gala deux ans besoin va full shooter ba full nga ya na full ma papa ba full combien de fois na full ma déjà baba lui a full baba ke ba full bango fala za ngo na biso bokelo ngo fabrica tout na ngere pour ça ka fêter na biso ba mongo. OK, c'est un peu ça na rolo. Merci. En tout cas, vous avez eu beaucoup de temps à parler. Il y a des gens qui suivent. Non, linga, ezarani visa bomengo. Et là, on est ninsa ça. Vous voyez bien déjà. Tu veux un concert. Mais ah, ouais, surtout déjà live. Ah, oui, tu es mango. Vraiment non tout. Oui, tu es mango. Faut qu'un instrument. Eh, pour me dire musala oh, asa ça instrument visa. Bomengo. Visa. Bomengo. Amboli wae. Ouais mongo langaki. Yango yo. Potope mikilie yango yo. Naloba biso yo. Bakolo mono babisiro. Bakolo banzembo biso yo. Saranginda nelokoyo. Azaba mengo nelokoyo. Mama esila ben nelokoyo. Naloba biso yo. Bakolo mono biso yo. Bakolo banzembo biso yo. Bakolo biloko biso yo. Nabo yo bona mabele yo bayibi ebele yo mabele la talangino yo bizaba memo nelako yo sarangina nelako yo asoma mituka o nelako yo nelako lekidiama yango yo esoma balopa nelako yo esoma banituka o yango yo nelako yango lilio ziziki eleko ya molingio fiziki nalola yo tikata molola yo mbona mamele yango yo eloko ya tiko yango yo bakolo banzembo biso yo bakolo bandino biso yo eleko ya molingio simisi eleko ya molingio simisi tu sais. Je disais au début, artiste ne meurt jamais. Là, je confirme. Prézozo Yemba, Bossalabaker, je sens qu'il est toujours en vie. Ma belle ici, Kouma Bamongo. Grand formateur. Les grands formateurs. Ah, ça fait moins 14 ans. Ma belle ici. Mais le monde a un regret. Le regret, a un vraiment. Tu as le temps. Si le vraiment. Et ça, là, on a bien dit. Ok. Quand on a tout fêté, 14e anniversaire, ma belle, c'est dans le village Temba. 13 ans plus tôt. Merci, Gianni. 13 ans à la belle, c'est dans le village. C'était le 15 novembre. Le 15 novembre. Bibliothèque. On a fait ça, invitation partout. Invitation Kende. Partout. On a pas invitation partout. Invitation Kende. Il n'est pas fallu. Invitation Kende. Il n'est pas fait. Invitation Kende. Il y a invitation. Faire un babino déjà. Non. Oui, la invitation, tout va invitation. Mais parce que moi attends, mais c'est ça mon vraiment, si le vraiment n'a choqué vraiment. OK. Donc on a bête bandine dans ce sorte de c'est vraiment attends sur ça nini. Pour la nila yo. Oh, oui. Combien à boy? Combien à boy? Mais mon col bilo ignorer. Mon col va wala batin. Yo bête bandine ma batu.
nze mokolo nze mongo tosala anniversaire na ye ata miso pa mata 2000 ata 30 000 assisté bongo merci bao bayaki vraiment bayaki namaki petit fallait ayaki Petit Fallait que j'ai sali petit fallait ayaki présent il y a un groupe Les Aiglons petit fallait ayaki to na podium to betani to mindangi to ma to compagnie qui pour na mo to ya suka ye eza obeta ni ta ba professionnel dia za wana oh ilo mike petit fallait ayaki na podium to accompagner na podium ba nze mona yemba ba to yiga vous son ay idea simba yemba monga bu scandale voilà à part petit fallait moto yaki otu batisali bayete na bao bayimba banzembo na bino petit fallait banzembo na biso mabelisi ayeba banzembo mabelisi na bolimi kwa za mongo bokela lokondo ata ibra mabelisi vina ya ukai pa ukai musika na sai quand même fort aya kwa participer na ya sopele bénédiction ava bénéficier belé petit on a vraiment petit c'est trop dit président petit fallait vraiment bukakoswa nzamba mona courage apa imda otu bayaka bayana après na ogo bisuma nzebo imba nzema abelisi papa lelo tango lobi bo esalinga pasi na 13e est René Loko ayaki René azaki empêché ayaki te alors ayebisa bino bo azaki invité quelque part azaki na Congo te azaki na Congo azaki empêché ayaki invité quelque part bango na famille ayaki anniversaire ya Mobutu ayaki te kapa fatweda bambu nyama OK bambu nyama azaki ayaki ye moko to accompagner l'équipe bien petit fallait aye to comme la petite nanga DJ Manix aye pe to accompagner bango ya bien lelo non lingo ta la caméra président avant na zone pas directeur artistique parce que y a aussi des certaines questions auto poser mingi dans la caméra na biso lelo René Loko azaloko la non seulement mwana na bino ko sa fierté na bino o lelo no débat au monde même asa fait mabele ici ya biso te ya bino ba pumu ba mongo comme on dit ya mabele ici ya biso te fierté mabele ici faut le ba bien fierté voilà ya mabele yende ko muta sanisa ya biso voilà lelo yem dazalo ko la numéro 1 na bino la succès nous parlons toujours de René Loko c'est sur l'homme de 207 son o etiabino ba so ba bibo bunga po bana 207 ebima boko kate bana 207 ebima bo melama bo dimina bino ba dimina bino tant on la caméra la carrière artistique à René Loko qu'est-ce que tu peux dire comme message est-ce à rota la cima a aider bino pe lo na mona na studio senga pe René pa y attaquer patron a pas soutenir bino na monga ba transport soutenir bino na monga transport biso le doit aller bien planifié OK studio déjà te libérer des studios transport déjà bien donc Mamoutou est pas déjà Mamoutou est normal vous avez besoin de battre ba massa tu vois si tu as besoin tout to vani to soulika de bino so abimel bino apé bino bobo hein ako bimate kwani abimate wana absolument vérité abimate ndeni bosola te bon kosola c'est trop dur hein kosola c'est trop dur parce que bokuta na pete tokuta ndeni tokuta na de yum do yambaye oui tokuta na de oui tu peux parler OK les clubs Belgique papa mabena papa na mama volume papa moko OK papa ya mabena papa na mama moko papa moko lobinga mwana papa leki lobinga mwana papa ngai na mboka ti toni makam comme pekenda sikanini tango to beti tango Rena lombaka pa Rena zongi to beti tokia tango Rena lombaka nakutaka nde bangu pa tango to beta itokia nakuti bangu na ba ye na ba Rene to beti tokia kabola bituma toti to ko beti tokia tango to beti pe tokia via dae to ko beti kabola bituma kakao ti Rena e ko kende tango Rena ke to ko tikala president bangu nyama naye to akosima na kau ko bangu aye kulunga ye aye ko tikala tango na bosa tango bango azaki president fali na bambu babeti njemu wana ya vie mabele naye njemu ni wana njemu wana ya sikoyo tobengi mama wana bambo Rena azalaki te bayimba kaka bango wana kutunga na salaka te na komanzana kaka ye na bambu na ba Rene na bamu nyama na bango
babeti eloko wana ti René aye kozonga na itoke ntango baye kobeta mpe njembo wana ya tobengi mama mpe René azalaka te fali na bambu na ye na bango bayokani toye kobeta njembo wana ya mama tobengi mama abeti papa sikani ntango kaka tosa baclipe René aweli liboso abeti eloko wana alobi aweli boyemi njembo en tout cas nomona kana mokili yango ya mystike na regretaka ndenge fi akufa me boyebaka bolia nde moko me mokili eyebi witiwiti ni mabelelisi famille mpe ya mabelelisi ezali bana bazali René alobi boyemi njembo wana bowanga botuni ngai oyo ayemi njembo wana bowanga ezwa bango ye moko prêtre na biso ya mamongo ayokaka yango te fali ayokaka yango donc na kimongo donc fali de prêtre na bino ok yo landa bien ye René alobi bato wana bayemi njembo wana bowanga azwa bango bato yango bayemaka ni fali na bango ere wana kutu René aza te tititi babeti yango manzanzako esika yango eloko yango na bango ebimaka lokola manzanza oyo ya biso tosalaka baclipe papa ye moko fali aye kovwa René aye kozwila biso contre oyo bango basinyaka na famille na biso na njembo wana atika biso wapi c'est très René moto afingaka bambu ere wana bango nalobi mbala mibale bango azalaki président ye chef d'orchestre ngaleki ya mabele ayimbaka me nayimba njembo wana te ye moto ya sinte moto directeur artistique ok sika bayokanaki ere wana René alongwe abeti mpe eloko na ye akomi koloba te bowanga zwa bato wana bayema njembo wana njembo wana batunaki nga teke ntango bango bayemaka njembo wana ye azalaka te mpe ebetama manzanda yango mpe mokili eyokaka kamwa ndamu toyokaka bu ya biso ebimi te fali akomi na ye kote ya famille na biso eloko nini baoboasala kote ya famille ya mabele se mabele ya bete eyo banga ngomona image wana tobengi mama tobengi René azalaka te tomona bandimi esila na biso tobungaka na utilité ya mabelelisi eza bana poto tu bona mabelelisi yango oyo sur président ngai onandaka chef d'orchestre toza ebele me bayeba te witi ezali me makambo ya fali biso tokoki toboya ye te me ayebaka nde yango te njembo wana ekende wapi oyo mabele abwakaka oyo ayembaka mboloka kwanaka mpona nzala te ezali marke na ye mabele Elizabeth lokolo eyofani na ndako oyo koloba mabele ezinde moto abetaki lokolo ya bakimwa mabele azwa njema bato te bango nde bato bana kozwa njema mabele presque ne vie mabele akufi olie bato wana baolie mama njema vie mabele bakipa ata bana ata bon libisanga René azali biso na bango toza ekila toza ekila bon ayeni njembo na bao biso toyebani mapona mabele ayeni njembo na fali popa abwanki mabele oyoka yango rien kombo eza te bon osika nye kokaloba te abeti nzembo nabeti banzembo mibale bon omoni aza esika te biso nde bawitiwiti yango oyo nzambe akosunga biso oyo alingi asunga biso oyo alingi biso te avanda me publike bayebi te ata na poto witiwiti yango oyo ya mabelelisi coup de grâce président Shiroshi bangai yango oyo toza calme toyelaka te me biso te merci toza na raki na bato te voilà badc7 wana etali biso te eza fierté na bino banjembo wana biso nzembo edefendre bino lokola Desila oyela bike oyela bike oyela bike oyela bike oye desile mwana motete oyela tete desile mo wala baba oyela tete desila oyela tete oyela tete oyela tete oyela tete desile aye desile oyela tete nayebo nayebi mabe toloba o tolobi mabe tobina o tobini mabe tolata o tolati mabe. Non, 207 vraie version nango eza nde ya awa ayebango na studio awa
Oh, nana yemba. lokola njembo moko alimisa ngai parce toloba mpe polele Non, non, tu es là pour ça. njembo moko toyemba ngo nga nayembaka izotalele mabele elize ye izotalele bonime kwatale ye bonime kwatale ekiwasa kalika moliki mabele kwatale ekiwasa kalika moliki no tema yaye mboye na yaye akende kwabia oh mama bele elizonya na eliga donc na kolela ka vie na ngai komande obeteli oyo te bolia ndemo Nana yemba malobolo. oyoka te yemba no mutu na Te sikoyo. kaka ba mission ya ba mission ya manjanja Nenan. Bango Moi, je ne veux pas les gens parler. kaka bisa ba moko parce que yo lobi vona lo ba polele Voilà. yo lobi te lelo René lo kwa ko kya sunga binu Pendant choqué bino hein. non ko choqué te Mais il mérite aussi. biso to ça c'est ba combattre ya witi de mabelelis Voilà. to vivre kana witi Vous êtes prêts mais maintenant. prêtre aye bakande eloko moko eza biso to ça witi Ok. ya sunga sunde abeti nde nzembo mais ati obo ata mabele site ngale kama be tala ata niveau Pe 207 eza ya bino. Mais nzembo DCC ya biso te desile DCC oya eza DCC ya njembo mosusu ya bapeti ya bapesa mosusu akinga mwa basali modification bamodifie nde komodifie S'il vous plaît. S'il vous plaît, avec tous les respects. Moi, je ne comprends pas. Dans cette émission 100% Star, nous avons eu le temps à Osolo. Là, parmi Moko, au passage à Mboka, on a été sur bébé Isaac. Oyo, Alubala, Dieu merci, m'a dit, Nganze, Mouane, Zalaba, Yangai. Aujourd'hui, je vous reçois. Bolo, Basu, Nze, Mouane, Zaya, Bino. Mais naïbité, yokana biso tolobi Ah, là, tu confirmes. yokana isayo omoni biso tokoloba makama ba DC7 te ba DC7 eza biso witi tokipi yango te mais biso tobetanga bakofane rythme na biso Non, basangisi, papa. basi parti na biso ya sete na ye Oh, c'est parti, mon pécota. sente na ye babeta mpe mabe donc ya banaka nana ekokota Sur la 100% Star, le lot au bois na studio bozwa pour ma chef a obeta vrai vexo na CT. Bon yo ke de poye na ngalo bebelete a CT yango. Viron Zambi, orozwa epena ye moko na montage oyo baningo osala a kovanda wa nzembo ba bi obeta ngwa. Ba vrai vexo na ngo pour ba comprendre ah, c'est lui le créateur. Parce que nous avons beaucoup de choses à faire dans cette émission comme des éclaircissements. Il faut tout jouer, il faut tout ça là. Dans studio. En tout cas, nous remercions Junior Boroto, espoir de la République. Grâce à lui, on a le soutien total et pas on a biso au lelo, bazo salam sala, on rendre toujours honneur, hommage à Mabélé ici. En tout cas, 8 de Mabélé ici. Isakaka. 14 ans présence à la raté, félicitations à vous. Merci. Parce que tout le monde a l'élo, soy présent Tiki Biso, groupe le monde a bimina est l'ouest, bimina te bimana ngo, le reda qui n'a tant que leader, yo tigala leader, côté bo abima mais vous êtes toujours ensemble, moni ba ancien, baza en tout cas félicitations au président, 45 ans et vous avez 26 ans, c'est le chef d'orchestre, tu as fait combien de temps? 30 ans déjà. Oh. Anga baba 35 bali. Ba 40 bali. Mais basoda 40 bino po ne bolé lo mona butu. Succès zate social ba pied bino penate po ba avion pe bo mataka ngo sauter. Mais pourquoi bozala bané belé bozaka ensemble yo kene kota mbat ba ofula yo po ke côté ya bato ofu muto to mona Italie pamba France pamba René lo par exemple pourquoi yo lingo vandaka na présent oyo amemaka au place moto bobetaka na wile. Bon le Liboso Ali vie Mabélé c'est un bon papa. Mais bana mususu balinga kombo papa ebunga. Mususu balinga te ke kombo ya papa na bango ebunga. Si omoni résistance on donc bolingo déjà vie atikaki biso nyonso ensemble. Ba doyen wana nyonso ndo mo toza wana. Donc tout le monde a ko perdre lisusu ko po soki biso to kei. Kombo Mabélé lisi kufu. Ça c'est ça les suite. Ça c'est mon to gardaka souvent kaka identité wana il faut ça là pour que papa malamu pona biso na moment toza toujours tozo bunda kaka toza kolenda kaka voilà bazo bunda kaka toza président na studio président to yokuta na studio bon préparer nini na studio titre album au bossa na studio n'était ça album et ça single
titre nango eza nini et aussi soki eza il y a combien de titres soki eza album soki eza single il y a combien de titres wana vraiment ya masolo ya deux ya artiste voilà en tant que chef voilà on revient bon déjà bosala studio bosala single ou bosala album et aussi combien de titres oyo bosala et titre nango eza nini soki bosala album bosala single toza na deux titres titre ya liboso tozopesa valeur na garçon capable Junior Boto depuis Paris ouais nzembo moko eza dédié mpo na ye mosusu wana toza na générique oyo tokokomplete yango ezala accompagné na chanson wana ok lelo musique esenga mbongo Junior Boto espoir de la République afungoli motema na ye mpona kosoutenir bino bamongo baza ebele na Kinshasa et aussi déjà oyo bakosoutenir bino plus que Junior Boto mais ye na moke abundaka nango lelo soutenir bino ntango otala caméra vana kota na badetail ebele qu'est-ce que vous pouvez dire vous tous devant Junior Boto oyo atala bino partout au monde alors se retrouver na Europe wana avandi TV mo bato ebele akozwa mpe mbongo na atongi bandako ndenge azotonga malobi te na soutenir bandeko na nga groupe mabele se kokufa te qu'est-ce que tu peux dire à Junior Boto Junior Boto na ko remercier vraiment donc à 100% na oyo asali ebele baza na yango te donc oyo baleki ebalanda exemple ya Junior Boto neti ba Marcelin Lolingo bazali ba Gelo Lomboko bazali ba Gelo Ingila tout bazali donc ba soutenir ye na wingi Boto bazali partout lokwa bo soutenir ye Emedo Sambi bo soutenir Junior Boto na directeur Fofe Litoke bo soutenir Junior Boto pone lokoyo ekufa te donc c'est ça on a la koloba vraiment yango wana vraiment donc okuti biso en plein studio tozolamba eloko yango bientôt bakoyoka basongo ndenge kobima kwa voilà avant tout soit dernière partie dans lingato zala chef bato ebele batalio ba dédicace na bato yo na yebi ko kopesa 2-3 personnes pour tourser ça pena na son ya sika mais avant son ya sika to kozwa skoyo biloko eningisa Kinshasa ya kuma belele ici groupe de la veille sur 88 place so bimisa bato lelo mais na yoki maloba président azane sengote nga na yebisi bino vetane sengote bino bozwa banzembo na ye boya bozwa banzembo ya groupe mabelele ici porte eza grandement ouvert boya bozala ba reconnaissant ata yebele te to ba africain boya botika po bozala sous béni na ba carrière artistique na bino surtout mingi bato ya yamba ane sengote azolela na butu keba présent azolela papa so azolela olongolo bilamba keba mona ko musika te yoza papa banani yoza papa banani ya bana belé merci mobala mama babengaki nani mokonzi nayebi ke na oya chef d'orchestre bato ebele baotala yo papa yoza ya famille à part kozala artiste badédicace na bato batali yo nayebi ke oza mpe na bano olobaki wana besoin soutien motu te mpo déjà mabeleli sa fula bino e bato bapartenaire nde baya mpo basoutenir bino wana studio esenga bamai ezala baje ezala makambo ezala Junior Boto azotala yo koloba na nini oyo la zongisi bino su na studio bon napesi Junior Boto kaka président eze epa na nga lelo na kolala mobile sike simba biso eza witi aobi kolo susu alia lipapu soso ya yaya me nakomolia lipapu witi tokomolia lipapu mais biso tokita te yo moko oza wana bana boto boza wana ebele bari bokomo na kati ya Belgique basika loboko sika loboko ndeko ya César Loboko ozomona noke baapele lokoka na kati Italie oyo eza witi eloko na kolelaka na olelaka te me ezali musique ya vie mabele aleka na eloko na ye keba mopepepe kozwa yo so na oni mosala biso rendre biso hommage lela vie na ntina izotelele mabele lite izotelele monime kwatele
Onime kwatale Ekiwasa kalika molikino Onime kwatale Ekiwasa kalika molikino No tema Ozonya leri kanyo kwali Mabela beta misiki mokili mobima Komina mambona baloba bate baboma koma mabele lisi Boloka pana nzalate bana poto mabele liza gene na yo Merci beaucoup chef mabele de acide et tout mabibende boye baba mabele za acide. Merci. OK, merci. Dea nabiki bato belé batalio et namoni koma oningisi misapia wa obeti makasi bato ba féliciter ba mon pena ke obeti ba nzembo eningisa Congo et la que yo mto beti eningisa Afrique monde parce que mabele lis az international parce que artiste ne meurt jamais na bato batalio ba dédicace na yo dernier message ne kozani ni mingi junior Bouto espoir de la République parce que a tchemongo na yanje po bino lelo bozonga sur na studio ta banzembo na misala 5 bimate ma bozonga sur studio bolembite bon eloko moko na kozonga sima moke il faut mokile comprendre OK ba sente tout oya mabele lisi ebeta moto akosa bino te c'est aimer sente mwana ya bwende aimer sente ye la moto ye mabele sa ba sente tout boyo kaka wana c'est dia héros d'alomba bima na clip te voilà mais abimi na émission donc fait na 100% star OK so la vile comprendre Maseli Lolingo ayebiango Mike Balusa ayebiango voilà Junior Boto kutu depuis kini ayebi depuis Tchétchéri ayebiango donc Mapoline Bondeke na pesa bino bambote ya trop donc bo soutenir Junior Boto donc baza ebele donc partout lo quoi Petronel Ekofo Tanya Boto donc bo soutenir Junior Boto Christine Basse Ani Efomi donc bo soutenir eloko oyo ekufa te donc ba soutien na bino bokutana iska Junior azalaka po totombola eloko oyo donc boyoka baextrait bientôt voilà dans quelques jours boyoka ngo mais l'émission boyoka ngo ka mwa moke après donc bobo shishaka. Merci beaucoup Dea. On revient mora na mora ya bakolo na moto ya wa mtayambe biso chef d'orchestre. Faut se sentir accueilli. Félicitations. Merci. Bato baotala yo partout au monde et que ça a déjà 30 ans, c'est pas aussi facile et c'est quoi na motema monene. Na bato baotala yo, to ana peine besoin de soutien et singa kaka Junior Boto te mais bato musupe baya bato kola ba Chris Ramsès King de Djobo. Oya otala biso depuis Paris, ba soutenir biso bato kola ba 2 janvier Val MG na kati ya Paris, ba soutenir en tout cas les boss Pablo Kini, les grands déclarants depuis Belgique et les boss Pablo Kini, les grands déclarants. En tout cas, merci à vous. On revient. Lelo ba dédicace na ba oya yo message ne kozala nini na bato bazwa ba son abino mingi ba artiste émission o ba ki ko rendre hommage na 13e anniversaire le 15 na village Chetemba jour bo rezonaki kumu parce que mboka na mboka province ya Bakolo biso na bandu tozaki na kaskaso bango mabele elise kuna pe baluba ya du Congo elimba ba tous ces gens là côté pas Congo central bana bato na bango tout monde ba sokoro bazar en tout cas il y a beaucoup de gens lelo rolo banini na bato ba otala o bazwaka ba sona bino sans base à la reconnaissance na umu et sans ba soutenir bino mais ba konzembele pe ba ya province na bino bon voilà il ko baka ko bakisa merci non liboso na Junior Boto sont capables ça moko vraiment libota do akanisi beaucoup la ka na belelisi ensuite tosolola non na ebisa que yo makambo okoti oyo kozala danger pe kokende danger esuka awa te merci na bato bayaki na Chetemba oyo balandaki biso basoutenaki biso epuis na bakulaka nyonso tokoki kobosana bino te boali tuna biso mabela ayembelaki bino trop akumisaki bino trop mais bozokipe lisusu groupe ya mabele te vous en rappelez, na besoin à soutien na bino lelo so ke na nécropole okuta tombe ya bokulaka photo ezate tout wana ezosenga
balari faut kobongisa yango makambo tu bani tu wa basoutien wana ekobuta mpa na bino yango tobi botika Junior Boto te bopesa ye force wana oyo apesi alamusi lisusu makambo mouvement na bino ezali torepetaka chaque mercredi na rond-point ya Wileri epai ya boss Eric Malebo na Kin Malebo na ngambo wana ya Lingwala tozalaka wana chaque mercredi chaque dimanche ezalaka concert déjà du 7h tobandi ti minuit tokati concert mouvement na bino ezali toza kozala pe tozalaka pe toza kaka po to esilaka te moko via sa lobaki yango po Tour Eiffel baochange yango mabende te kaka mabende wana yango ezala na nde bapakolaka bacouleur banini tokokoma pe tokoya pe tokovivre pe kaka yango po masolo pe yali makolo eza na nzela yango nakopesa bambote na Carlos Djemelas Adi Londolé, Jimmy Bofosa plutôt, lui Blaise Londolé, Tuke Lomboto Bokulaka, lui Blaise Londolé, Yosa vie na biso vie, yoye bine tozano na Wileri, oye bine ngo benga ime sento benga shiro vie, le lopo za DG quoi, compagnie munene vie, mouvement na yo bando luka biso za pe na ba mamero na biso, to yembeli yo pe trop groupe mabele yembeli yo pe trop. Veut soutenir mouvement au tant makambo ezali nde tant ba soutenir ba makambo yo abokulaka na biso vie mouvement na oya ngoyo tozana soutien te to vivre ka président Chiro vice président Tony Makambo de MSNT donc tozo vivre ka effort na biso po to abana bitike mais bo sunga biso bino bozali bo sunga mouvement na bino na bo seto Pierrot Leblanc Dadi Bofosa Ser Nanga Arlette Ngoye Toko Sera Moto BBL Bibishi Loboko Yobika Mama Yoyo Yolande Loboko Junior Loboko famille Loboko tout Bozana Miki Likuna et puis famille Olungu et puis joyeux anniversaire la Mimi Osako Olungu à niveau à Paris ou à la place aux Ali donc mouvement yango yo botika bisote toza obunda boye na rond-point Wileri bokuta bisoto ali wana boya kosunga mouvement o babeleli satika bana ba mike bana nezo senga po ba vivre faut ba soutien bazo tanga bazo luka me bino bo ali bozala ba makambu babela yembela bino atabota makoyi yo bika chef coutumier di donkoyi mouvement yango yo boya po bosunga libota tozana ba famille ya mabele nde tozalaka na ye mama sabali wana directeur na biso die ipanga ndoyi ya vie moko mwana ya vie donc boya botika mouvement te eza ya bino Vincent Dalla Kunda la fondation na Asbel na on a bosani te grand prêtre de Soule Kauka. Moi je tiens que vous à la claire na biso pour transmettre le message mon principal na bato ba la biso. Aujourd'hui on est là lobi to za la te pour to botamaka to kufa mais malubo to lubaramsa to sala ndetika la na message na yo ekoro kozala nini na bandeko na yo premièrement oyo bazo travailler na yo et deuxièmement na bato baza ba collègue no ba mission oyo conscience na yo ezo peut-être ezo zongisa yo mémoire ke ba koki ko sala un plus pour l'avancement ya groupe mais ba saloni ba mona bino te et na ba donateur ou ba soutenir bino lelo pour ezo na studio ça demande beaucoup d'argent c'est on se dit c'est vrai mais non lingana ka te mission lelo si tu veux vous pouvez le numéro na bino ya téléphone vous en studio ba dédicace ba bozana mo besoin soutien ba bozana mo besoin et aussi des partenaires au bazar mais ba ko kiti ba to ba Junior Boto espoir de la République au lelo à comprendre que il faut rendre hommage merci à mon ami Isaac MPKL donc là-bas na oluka groupe ya mabele Elise 88 atindenge pa Junior Boto ba kende kutu boye omona bango grâce na yenga na za awa en tout cas merci à toi Junior Boto mais je dois revenir je disais ba la biso belé na caméra vivant za Mejitakis aux précisément na son la vérité message nous présente tu as le temps bon message na remercier d'abord une équipe boye une équipe bana vivant za Mejitakis na caméraman na biso ma la remercier bino et puis na remercier équipe na mabeleli sili tozali na plateau na remercier Junior Boto vraiment mambote belé nzambe ngo asambelaka mona yo asimba yo apesi ba motema ya kosunga biso vraiment ekosala bien na apesi mbote na fondation Epoma dada stone Epoma bambote belé Mélanie Bokassa mwasi nzambe
na bosani te Eric David bo soutenir Junior Boto acha sima kasi ono simimbambe mouvement na bino yango Lycée Kulufa keneka boy mona mama bo kele ko ne papeka te Kulufa gelo lomboto bo kele kondo boza wapi acha mon photo yukasi yondo grâce na ye à Clovis Babodo oyo à l'accès biso na Kishasa Clovis Babodo oyo grâce na ye omoni na yo luka yo en tout cas à l'accès ngati awa po na ye bakité avant la benga DA directeur artistique grâce na bango na yebi ke bata bongo fo bazala ramtema ouvert na makambo mabimba dinga po na mabele lisi na relaxa au place bazali merci na yo pour reconnaître aux ana Dieu merci mbadinga merci Clovis Babodo merci vraiment ndingu c'est l'effort qui ndeko na biso amona biso vraiment bambote belé na fondation Ipoma Dada Stone na bege kala mingi te masolo biso za nzela kala mingi te quand des chefs de guerre hypothèse la raté batu ba na mboka ba osute ba ya Kishasa babuka epaka juma ba te bango masolo ngala ke na mboka te na za ba na Kishasa ndeti yo ya bango me babwa kisayo ekufa ite mais nzambe azo pesa nga parce na yebe musa makasi merci musa ko le bango donc rien à dire ba dédicace na pesi na Melu Bokasa Masi Nzambe na bosonité fondation Ipoma Dada Stone na bosonité Eric David ono Simbambe lycée Kofobokia Lokondo boni mwana mama na bosonité Gelo Lomboto Bokia Lokondo acha mon vote na bosonité binoté Yukasi Yondo Titi Mboyo mon ami personnel na bosonité bambote ba numéro de téléphone ngo benga biso plus 243 85 471 25 45 plus 243 85 471 25 45 ça numéro WhatsApp chaque dimanche tu dois repas ou les chef de ça tu ko le balogi to ningi bilo mingi Merci beaucoup. Nous sommes arrivés précisément à la fin. J'espère que si vous avez aimé cette émission, vous dites merci à Montréal. Lui, c'est Viron Zambi Jitakis, Koum Africa. Grâce à lui que vous avez vu cette image et réalisateur et émission ici, moi, Panaye. Merci à mon boss Migenyema Papa Ngelingeli depuis Paris. Et merci à vous, à Grace Makola, la fabuleuse, et à Deborah Foura, la douce. Et nous remercions aussi Esther Zola, Maison Cana, président la Prince à 24 wana, ou l'équipe Ave Mario pour ça nous qui Maison Cana à la Rana Yaka, Soma Bilo Yanda, Kuba Rido, Badra, dans la condition il y a vraiment Bilo qualité. Esther Zola, je te salue. Merci à vous et à Ornella Loiza, merci beaucoup à toi. Et en tout cas, on se retrouve au prochain numéro et nous sommes arrivés, comme je viens de le dire, nous sommes arrivés à la fin. Et puis, boutique la biso dans Nzembo Ningo Pena. Boropé sabiso bora normal avant tous ya studio mais bora na deson boropé sabiso na suka émission mais nzembo boyemba vironza na kata régie au tiango na kata émission mais oyo toyemba siko za pena ODG bima o iningisa kishasa za so nini banzembo ze belé papa Itokia oze balé ka karate to bolobi Itokia na raisonner fiston Itokia mungala solo fiston Itokia na matonge wana fiston Itokia mungala solo boni groupe na yo fiston Itokia mungala solo. Oh, ça il balé merci beaucoup. Bitumele ki makasi kolonga makasi te o. Aye ko na ngaye bundela ngalonga. Satana simi mondo ki ngakoma sa site o. Aye ko na ngaye bundela ngalonga. Bundela ngayo yo bundela ngalonga yi. Bundela ngaya o bundela ngalonga. Lokolo bundela ka Daniel na libula ba kosio. Aye ko na ngaye bundela ngalonga. Lokolo bundela ka ya Jobel na ko kampiko. Aye ko na ngaye bundela ngalonga. Bundela ngayo yo bundela ngalonga yi. Bunanga yawe bunanga lunga o ba mama sama tine okabe kungu yengo ola toni makambo Frankie langa bana poto Frankie langa Frankie langa ilanga frangelo yete Mama loketa. Mama matango makomata na kitango makokitata. Chérie je t'aime wala ngiko me waita bleo. Chérie je t'aime wala ngiki. Akoma kaino labele. Ai akoma kaino labele.
Merci beaucoup, merci, merci. Yama ela koyo, bona mabele elizatika koyo, mukuro yo maboela. Yama bona mikolo, yama Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouddha Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allie savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamon, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor.